maniqué na ken bien na réaction na yo tant on y ba to ba côté qui na faire ngo ba tchaba songi sur mais ba qu'est-ce que non ba ça plus que famille et salut on ah bon na bango ngai tant est-ce que mambo oyo tant boto ça maman na bango ba internet presse ba na lobeta IOA mamba maina ya miso he okolela masuna yo na boyo simangai na nzoto maboko maya matondi makila ya motema nanga ozokisi otubinga ndalikonga he aux des personnes oyo bakoki ko aider au émerger sur davantage au lieu de sur yo mokona et aux mois temps aux ana kofiolomide place papa na travailler comme musicien ou comme travailler tout à occuper à zapper na label na yé Kofi Central aux ana camarade papa na yo fali papa oyo à label na yé F-Team occuper kende ba produire qu'est-ce qu'il y a bazubu ya kufongelo motema qu'est-ce qui ne va pas explication claire le monde est trop matata Omoto sala le monde zayo nzambe tata mekita okata po mokili tro matata mbilinga peut-être Dieu tonton Sam bobeni peut-être ne ken piano mais wa mam na bino ba tonton ngana za mona moina kota ngo zaki de ndenge bo sisa ki pe ne be bo sala makamno parce que son na bina kota monte ke no maman na mabe nda tezoloko ta papier elenge ya Congo Glody Asika la mignonne hey, la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Congo abonnez-vous sur notre chaîne Congo Circulation TV. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie, il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko, ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olini maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yomona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Bonjour monde entier, Bolingara Sam Kazadi, les nécessaires, les chroniqueurs, Sandar, au milieu du village, à Kendaka, partout. Et Simbarate à Kenaka. Merci à l'homme fort, Nono Mukambo de Paris. Le dragon de la monnaie, merci à John Qatar. John Qatar. Le pétrolier, vraiment le distributeur automatique des billets verts. Merci au président, vraiment Steve Mbouy, le président de la communauté congolaise à Bangkok. Merci à mon boss, les Raouf Aped, à Chou, Rotana Hotel, Boskeke. Boskeke, Océan, Christian Matondo, Karaoke. Félicitations à Moïse, Samnani, Oyo, Boti, moi, na Kitoko, Maman Rachel, merci na bébé au PCBiso, futur président, il y a RDC. Tant comme président RDC. Nazo yamba prince Babia. Sam yamba biso prince Babia zawapi. Asa parmi bato yo baponi pour ba yemba chanson ya Lutumba Simaro. Ndinga kufatiki biso yango to yambiye to yeba pe évolution na ye et comment ça ligne akenda wapi
Normalement, il était à Pessimboté. Bonjour, Prince. Ouais, bonjour, tonton Sam Kazali. Bonjour. Prince, en tout cas, on a coutu vraiment en plein marketing. Il y a des sommes au Salisa qui tournent, ça s'appelle Nango. C'est single, je calcule. Mais avant tout, on a vraiment. On va prendre des nouvelles. Il y a Papa Lutumba, premièrement, d'abord, ça n'a pas passé, ça n'a toujours passé parce que l'Iwa est à la rapport dans ça, la passe dans mon thème. Donc l'Iwa est bien à la rater, il y a toujours l'Iwa même. Ça qui est passé, mais ça m'a quand même Nzambe au Batuto Bazanango. Pour Nanga, ça coucou, Nero Bandeti grand-père quoi, le grand-père Lutumba Simaro. Donc icône et puis légende, il y a quand il y a musique congolaise Nabiso donc. Na habité le Naro le basu tonton Sam. Na habité pour na moni kolele boy, kolele na lo baboy binde ti tekenga na kolele kan juste kan na yemba. Na ba R venatika. Pour nous, ça la plaisir na Junior Manono, pour nous, ça la plaisir na David Lutete, pour nous, ça la plaisir na le patron, le football Eric Mandela, Arnaud Mandela, Dadou Pedro, ceux qui ont collé là, vraiment Papa Lutumba, Koko Lutumba, na Loembo. Mbamba maina ya miso he. Okalala masuna yo na boyo simangai na nzotwe maboko maya matoni makila ya motema nanga ozokisi otubinga ndalikonga he kende basukola yo maboko he epai ya sango na obenito mama yo moko poni nzela wana he na toneli yo kaka chance epai na ye zala mwa fidèle kosala ye ndenge yosalinga ite o mwasi azalaka na mibale te banda bonkoko na biso kobebisa te simozongela ngai okokuta nga na sina baloko pesanga fote enga babie naleli Lutumba Simaro Masia Zembo na bota mite. Zembo na bota mite. Tenzembo na bota mite. Tenzembo ça ba 80 quelques 90 scouts je crois pas. 90 déjà. 90 ba 80 déjà mais tout ça bato toyo kaka. Tango longwana o kanisa ke sur na Zembo ni ko kanyo ko kulele sur na Zembo ni. Neti banzembo eze belé mingi banzimba ba maya soto bito tala susu pa jompo iwana to tala ba kadima obeniti yango madilu ayembelaka ye soto bito so ngabota so ba maya to tala ba nzemo nini masu ekona na lo saba ebeti Masue kona na bolingo penani Masue bungi yo na kati ya londende Bolingo pe bungi yo na kati ya londende Ngai na leli o bolingo boleo mama Shario kene ke malamu ole o Elaka yo komela kanga soki yo zongi Na yeba bolingo bosani ngai te o Na tunana ba place monsieur na bossa na côté aérozwa sikoyo madilu système aérozwa pepe calé a jumbiliabel a sangisi bango mbale a pesi bango mabele tokobwa ke la kasoi mabele nzembo wana na ndo yo kango mais pas trop en tout cas banzembo eze belé surtout bito bana kolela Papa Lutumba parce que le baka moto na yeba kokata basala monument mokolo akokufa kake kobeta kake pe beta jour ngo c'est monde pe baseli muto munene ba otana 24 nene batsanga na 24 wana muto ya monument donc aza icône et puis légende de la musique na biso donc rien à dire Papa Lutumba repose en paix mabele ya ancêtre na biso e yambaye kitoko ba musicien nyonso surtout o bakinda batika biso ba papa na biso ba babia ba papa na biso ba franco ba papa na biso ba tabulay ba grand calé bango to ba yambaye na peto. Alors évolution na yo principal bisa ko ndene évolution ça va, je calcule les a déjà sur le marché on a YouTube et ça na iTunes parce que un métier toujours ba producteur tonton Sam toujours
tozobundana kaka jusqu'à ce que tout ça parce que Kinshasa na biso mingi awa par rapport à bamboka mususu ndeti ba Nigeria ba Côte d'Ivoire ba bazora plus ba producteur que biso na Kinshasa biso na Kinshasa komara beta na nzembo kaka poto yeba non nino ko sala ya on a ba kilora et commis à bon c'est que na l'enseignant je calcule là donc oui ça déjà sur le marché na ba YouTube on a laisse-moi t'aimer et puis dans les là ils en aura 2 tubes il y a 2 minutes dans 3 minutes. Et tout. Il y a français, mélangé en anglais, lingala, donc en anglais ça. Toi qui vas tout jouer une belle docteur Jeff Ludet, yo une belle inzimote, don de Dieu. Don de Dieu. Don de Dieu, c'est un moment qui toque les têtes. Bon, ayo ka moi c'est parce qu'à l'andara biso makasi vraiment l'andara sam kazali. En tout cas, docteur don de Dieu. Je te salue Jeff Ludet. Les têtes bolingo na yo et presinga motema na lelie. Façon de te parler, mon thème en angézui, ba choc, hangae, prince babia, neleli bolingo je finja di le teta, basalanga monima, ba pesana ba sala nyonso tina livre, oyanga motema e fanana mabokwa je finja di le teta nanga, pangosanga memiso, le teta. Pangosanga maemiso je fenja die le teta nalali mingi don de Dieu. Je suis bouleversé par ton amour, chérie nanga. Yaka yaka, nzongeza motema zimanja die. Reviens comme Soumi baby à moi. En tout cas, Prince Babia, aux un talent makasi, au Yimba, vraiment. Justement, maquette. Nous, salamite, mais mon maquette, kaka et salamika, justement. Bateau, mais ça, quoi, babo, il battait parce que les artistes, Oyo, à se créer. Non, les capins, la TV, on a l'accès, c'est mon amour. Et puis, on regarde YouTube, on regarde sa émission. Mais dans le pays, aux un talent makasi, aux un des personnes, Oyo, Bakoki, ko aider, au émerger sur davantage. Au lieu de sur yo, mon conan, et aux hommes, moi, tant. Osana Kofi Olomide, place papa n'a travaillé. On a musicien, on a travaillé, on a occupé un label naïe Kofi Central. Osana camarade papa n'a eu fallu pour pas. Oyo Osana label naïe F victime. On a occupé un produire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bazoubo, il y a confondre l'homme tema. Qu'est-ce qui ne va pas? Explication claire. Il y a un habitude à les Cambodgiens qui a salé le ko papa bandi ma ba mona que a sali pour mettre leur mort parce que là ça promet rien. Un rosala bo bandi maté que petito pas à promettre payer leur mort. Donc c'est juste de le faire. Papa mona que il a fait. Il peut le faire. Donc il y a un ben abimisano de tube nanga. Na ba fan nango balinganga ba venanga na dar na kata Turquie wana papa nanga Guilhem Maindu bobi bon séjour à Kinshasa puis mes condoléances à papa Guilhem Maindu maman nanga maman nanga Gabi wa belo balobi ba maman ne surtout maman onto na pese mbote maman na biso kitoko ba maman waze bele maman biso ba Julie Kinti ma fils à Julia donc ma fan nanga surtout ba venanga orla les Zulu ba tout bana Paris bana Londres bana partout bana RDC bana nanga banda ya ba rumbu mabele donc tout ça on est dans la ligne voilà tout bimisa je calcule donc malembe donc comment donc comment YouTube nini Prince Babia so ba komika Prince Baba moni laisse-moi t'aimer ça bébé banda na linga yo motema nanga e comme un peto je l'avoue que je t'aime mon bébé s'il te plaît ne pars pas trop tôt yo ne motema linga bébé d'amour yo ne motema pona. Si même mon peur commence à zéro, je verrai tout pour que tu sois près de moi. Notre amour, je vais le bercer comme il est fort. J'irai où tu voudras, toi et moi. Julie Kinti ma feza. Laisse-moi t'aimer. Chérie nanga motama yonde na lingaka. Laisse-moi t'aimer. Kala ipupete yonde na pona. Laisse-moi t'aimer. Viens adare nanga sam kazadi. Laisse-moi t'aimer. Chérie nanga motema yonde na lovaka. Jojo bébé t'aimer. Laura chou nanga t'aimer. Tango yembaka nakansaka papa. Nailaka papa pour voir oyo. Ya police kumbaka na prison. Ya korbia ekokumbanga na lilita. Eponianga zuwe salaka nga neti drogue ye.
Ba lèvre na yuela kaki matama nanga. Ano que jour balarme ko visiter yango. Présence na yo beton armé ya vinangai. Esengwa kaka si souci me kolekate. Marianne Sokyo Tsikinga Eric Mandala chagrin malheur. Yoko banza moto la linzo kawena ye. Le monde est trop matata. Oh moto sala le monde zayon zambe tata. Me kita okata po mokili trop matata mbilinga mbilinga. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ces coiffeurs talentueux qui officient au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Kili Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la organisation. Nous avons la artistes. Les amis, nous avons la colonisation. Il est important la colonisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, Fechao, Ningisa Fechao, Fechao, Ale Simbaka Fechao, Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seketo Tomana, ale bisou, Mbutu, Adamu pena Eva, présence nyoka na elanga tre matata, omoto sala le serpe zayon zambe tata, kita okata po bolingo tro matata kata. Maria Mandala, Yoka motema na yo Eric Mandala. Avant toi, je n'avais jamais connu ça, Piron. L'amour, les vrais romantiques, l'inégalable. Maria Piron, sans que c'est qui Eric, chagrin malheur. Je fais un jadi dans des dieux. Yoko banza motoa, la linzo kawena. Vocal c'est le plaisir. On a le président Eric Mandala, le président des groupes Univers, le président des ignorants, président Nanga, patron Nanga Eric Mandala, Pembe Namoni, Dadou Pedro, un bon tonton, Arnaud Mandala, un bon tonton. PDG Idaro, Batutu, il y a groupe Univers Groupe chaîne Akitoro et d'équipe chaîne tout, sans oublier Madame Maria. Natel na musika na moni papa Abed Achour, Raoul Ominga, le papa de papa Raoul Ominga na Brazzaville, milliardaire papa Oyasunga Batu P Jonas Ominga. C'est la mbatsika na sopa maye 3 minutes à récupération nako kipe kotsabi kuzinyala la kolela nzungu pa bisu bakile vanaka na se tikanga ina lembola. Abeda shuti kangana palola mama ye ha
natuna na nani nalela na nani na ebisa nani samekazadi likamwe kwelinga ezangi plenia natuna na nani na ke pa pasteur balobi yo salite na kotsinda kwanganga abed na moni yote ashu nalela wapi nga prince babia nalela wapi na église to apie Nzamba pesa yo richesse moko na la vie ongenga kalokola nzamba la mope ashu bote na yo besculpture balingi basala monima yelongi na yo me bakoka te ya bede poza beauté naturelle beau gosse tonton moro ya bien kin place à bede ashu donc en tout cas, ça c'est une chanson dédiée au patron Abed Achour. On a dédié Rumba dans la presse Babeno Bimité. Tu as chanté pour les beaux Abed Achour. Donc merci vraiment. Et puis je pense à la dame, à la grande dame, Madame Sonia Pembe, là où se repose la confiance d'Abed Achour. En tout cas, il faut attendre Abed Achour. Il faut s'installer Sonia Pembe. Donc la seule femme au Abed Achour Lingaka, Sonia Pembe. Obalela ngai kala mama obalela ngai kala wa 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 otin connaît pas l'amour na oyo zo salanga otin connaît pas l'amour obina ni Sonia Pembe tout a rendé kotara en tout cas tout comme j'étais na suka tranche na biso personne numéro de téléphone ozo sala po numéro non pour vraiment passer pour na bato balingi ba soutenir sous pour na promotion ya chanson. Ouais, promotion chanson na ngai pe ba bité de tenda ima boko bank maman na ngai likoza ina va ma vie na orla les zulu Guilhem Maindu numéro zara plus 243 189 180 27 80 plus 243 89 180 27 80 ou plus 243 84 0 33 27 31 plus 243 84 0 33 27 31 donc Prince Babia yango wana na pesi ba etu balinga question sur quoi na moni vraiment réconciliation ya maman na yo manique na ken pia na réaction na yo tant moni ba to ba côté qui na faire ngo ba cha ba songi sur mais ba qu'est-ce que no baza plus que famille et ça lui wa maman na bango ngai tant est-ce que mambu oyo tant bo to sa maman na bango ba internet Prince Babia na lobeta IOA ba yoka na salinga plaisir wa maman na bango elle aura peut-être Dieu tonton Sam bobeni peut-être na ken piano mais wa maman na bino ba tonton ngana za mwana moina kota ngo izati de ndenge bo sisa ki pene be bo sala makamno parce que son bina kota monte que notre maman na mabe maman mikolo d'abord de un non respect maman papa ou bien maman yokota donc c'est pas ça quoi. En tout cas, merci beaucoup Prince Babia. En tout cas, merci. Merci Nabino Toulanda qui s'est casa de nécessaire. Son nom au camp de Paris, Dédé Matinde à Londres. Ibrahim Chombo. Il y a José Kabea, Fondation Kabi Kakayoto, Stéphanie Lakayoto, Blandine Kiel à Paris, Élisée Madiam à Bruxelles. Merci na BM Bernadette Massengo. Merci. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.